Chokomone Chimatuta Chikofoche Chopayo. No image Banza Sango ya Congo. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. Edino Image. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express, service funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, les catafalques, la fanfare, les cortèges et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ici c'est Fana Baboté la Queen, autrement dit Queen Fana Baboté. Bienvenue dans votre site www.fanabichotv en collaboration avec Edino Image Panza Sango ya Congo Balobi. Soki bomoni Edino tozo Panzara Sango, bobi botala site Sango. Panza Sango na Fanabichotv en collaboration mon vieux de longue date. Ne bomona to na vitre sur scène. So bomoni so na bouton toza 10h40, tozo lobela bino tozo pesa no message parce que toza na deuil ya Bipoli, Pépé Bipoli na foule Oboyebi. Balobi le premier fils de Papa Wemba des villages de Molokai. Balobi ba na Molokai donc on veut dire que ba koufeli. Babi bolela na ba obole bazolela. To sepe na ba o bazo sepela. Toza na vitre sur scène to ko rendre vient na biso parce que le jeudi Corée qui ne Kinshasa. Alors le toza vendredi to ko rendre vraiment visite, to ko vanda en famille ko yemba ko partager moi moment de moi moment où il y a tristesse na vient na biso ndeti ba biso ba otoza ba je suis parmi les journalistes au basala émission ya suka na vient na Pépé Bipoli. En tout cas bomona ki émission bomona ki ninga lobela ki joli mobile bomona ki lelo toza na vito sur scène na matanga ya Bipoli, il y a la famille, il y a ses enfants, il y a tout le monde ba aminaye ba musicien bazana kati bazobeta ba camarades famille connaissance tout bazana kati. En tout cas balbi tozole la kana vient na biso via tiki biso toza ki encore na besoin na mais dommage babi o biso tozo kanisi yango te nzamba bongsa lobi na biso. En tout cas balobi to mi batela ka to mi lengela parce que lobi to ebiti ndeti ngape be na lobo mona beka babi ya journée sa moi azaki nani akei. En tout cas Edino Image Panza Sango Congo to kota tiens to kota na Fanabichotv to mona bilili to zozo moi bato bakoko pesa moi ba témoignage na bango po na vie na biso Pépé Bipoli bato ba musicien ba connaissance ba ko kolobela po na vie na bango Bipoli. En tout cas to kota parce que babi vraiment vive la musique. En tout cas, va perdre vraiment belé. Papa Wemba Kei, Kinkester, Bipoli, Bazo Kene, donc on a habité avec Fafa de Molokai où on a habité avec tant d'autres. Voilà, on va rentrer.
Thank you.
on avait Nabiso José Wanduka. Hein? Donc babi vient Nabiso oh azo sala vraiment que babiso ba oh tozala informé babino ba oh bozo tala biso bozala informé na internet na ba vidéo na nyonso to sala en tout cas azo partager. Bonsoir mon vieux. Bonsoir ma petite sœur. Tomonio awa na deya Bipoli Pepe Bipoli Tchando. D'abord, on s'est présenté pour déjà dans le Bikombo Nayo. Nangana to sololana no moi muke ya Bipoli yo ye Bipoli quand même. Oui, na Bipoli depuis mon enfance. J'allais vivre à commune Nabiso. Après j'ai bien appris la musique parce que quand on a dit première vacances en 84, na kutaki yeba kina problème na Kester pour la problème ya Victoria. Et on a créé Victoria principale. Donc Victoria principale en gambe na supporter na forme na bambon. C'était moi donc c'était un petit quartier. Voilà. Souvenir nini ya malamu ozanango o garder pour na vie Bipoli souvenir. Dans un souvenir belé parce que la victoire principale bah on aime dans ça les nganzambu ya José Wanduka top secret il y a 8 kilos à l'époque wana. Vous rendez compte à l'époque quand on dit jeune parce que le 11e que Kinshasa Mbaba yeba yo donc vraiment et le connaître quand ngai et grave na motema na ngai. Merci. Merci beaucoup papa. En tout cas programme nini ozanango est-ce que ozana programme pona mingi ba olanda biso bana banda ba yebi programme te programme ezandenge ni programme ezali que le vendredi ndenge toki le vendredi matanga ezalaki awa na Friti System le biso samedi ekozala après mercredi il faut tourner autour l'accord jeudi bateau bakena accord bakena au Kinshasa donc mercredi o ezoya bato baketa l'accord maman ouais c'est ça et dimanche bato bazala wate on a dimanche à ce moment où on a bien noté donc lobby c'est sûr et certain donc lobby voilà matanga ezali lobby. Merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Tomonio a na dei ya Bipoli ozanani pour na Bipoli si tu peux te présenter. En fait ngai comme on a JP Mandiango. Donc Bipoli aza grand frère nanga. Aza grand frère nanga. Fallait na yaka obligé. Pour la kanisi ya Marie cancer nae. Donc la kanisi via Adam. La kanisi Rico Pala. La kanisi Kikisha. La kanisi Spiritu. La kanisi Oto Yambane tout à l'heure awa. Maître Samba Kaïs. Donc c'est la famille. Souvenir nini o garder na o pour na Bipoli souvenir ata moko. Bon, on a gardé pour la Bipoli, la benga est vieux. Abidangate, je peux m'en combien on vieux te. La colline yo, et makanga tilelo. Abidangate benga on vieux te, benga chando. C'est comme susu. La benga est pepen kos. Abi oh, ok sous dans mususu. Donc fallait na yaka. Donc on a sepeli de bosolena José Wanduka. Bon plaisir na ngabe ali José Wanduka zana baba monument pe anjili et ça linga plaisir. Mais amna ye et pe manakimia. Ba vrai njilwa. Ba fote ba vrai. Ba yali. Bon ngana ali awa. Ngana vrai njilwa. Ba mettre ile sum. Vrai njilwa azali. José Wanduka. Kisikitia. Vrai njilwa azali. Ba viamba ki balauga. C'est des grands frères. Bazawana. Alo barateke. O makama Bipoli bato bayete te. Alo barapongote. Il y a des bateaux comme ça on a regardé la bandale aïe la njili mais puis on parle pas vrai njilwa to sali wana alors to
tozana papa basi aza parmi ba responsable ya dai o ya Bipoli. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Tomonyo na matanga Bipoli, si tu peux te présenter na ba Holanda. Je m'appelle Mbaki Malaoka. Mbaki Malaoka. Nanzé na yoka ngo. Nzire na yoka yango. Papa awa na matanga ya Bipoli, bino boza ba proche ba vie ya Bipoli. Souvenir nini ya malamu o garder pour na petit na o. Waza petit na quartier akoli na misu na nga makambezi ebele naza minga olobate a petit na akoli na misu na nga. Ata souvenir mo ya bien o ga. Eze ebele mwana lobaya te. Bino benga Bipoli menga na benga Pepe Kosi. Bipoli ya ki danse na bango ya orchestre na bango. Donc Bipoli za kombo ne te za ya danse. Bipoli na foule ya ki danse ya orchestre na ye. Tanga quel vive la musique de Wemba baloli ya komi Bipoli na foule. Ah ok. Merci beaucoup papa. Alors on est essayé une spéciale Bipoli hein. Chando vient à Chando zo continuer Bipoli na foule continuer micro baladeur zo continuer toujours na vitre sur scène. Tozana ba maman na ba papa o pe ba vanda na Bipoli bazwa ki ton ya kozana Bipoli ba kozana ba témoignage na ba. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa tomoni wana matanga Bipoli ozana ni so koko se présenter na balandi baza kolanda biso bayeba. Bon ya liboso naza nkola ya Bipoli tovai na ye to betine na kata académie soto to kabwani biso ke to sala chapa la 10 minutes ko na punda na abalolo ya tikali nzambe pa du mouvement vieux mokwamba ya ye à partir de tipka ta mouvement vive bandi grand maître mangoko to baya e pas ali nzamba zala na ye aye ko benda chando ndenge pe chanda kendaki akoma na vive biso to tikala ka tipe to yaka na mboko yo to vanda biso sika moko. Mais on a regretté, on a beaucoup de Tchando tout d'abord, les arènes à Liwa, il y a Moko Yanjilo et Biso à Koufaki Espraya, na Koutangina Tchando, et puis on a Koutane sous tant à comment la maladie. Donc on a pour la Bipoli, Naza Minga Golobate, Liwa Yanjela Motonio surtout, mais on a regretté on tellement trop parce que c'est trop tôt quoi, il fallait pas kende. Mon Biso Badjar Kalelo toujours Loba Awa, Toko Loba. Pour vraiment passer. Na moniku tunazangi na maloba ko pesa. Mais nzambe abatela ye bon l'amour nous appartient. Biso tous les jours nzambe ko benda biso. Donc voilà quoi. Asalita na ye atikibana comme on est zali biso tozali. Donc to so la bo donc zali ke tchando za na biso nzela moko. Voilà. Il y a qui Bipoli na foulu. Bipoli. Alors tu vas qui toujours continuer toujours on a avait na biso Bipoli ngala na bien que vieux jour mon a bien interview moi suka na sala na c'est papa bien yo benga nga papa queen faut benga nga vieux parce que na za vieux na ba musicien donc allez za musicien. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Tout le monde a matanga vieux na biso Pepe Bipoli Chando donc ko se présenter na balando bazolanda biso. Bon aza de Willy on vient pour la vie na biso ya quartier ya Kala tu es bana Kala ya on a eu occasion donc là nous avons une nouvelle il fallait qu'on se présenter sur place donc on a monté comme les lois. Souvenir ni ya malamu garder pour na vina biso Bipoli na foule. Ah pour na vina biso ba souvenir ebele hein ko banda tozala bana mike tozala qui n'est pas na bango. Kosomba ba galette, kosomba ba gari, les wana ba gari. Mama banga zo sala ba gari, tout ça ba gari kuna donc ba souvenir est belé. C'est-à-dire là to lobela ba souvenir, aussi souvenir puis na vie vient so Bipoli la rakimisaka ba musicien na viva là ozo bango lisusu. Ouais. Nous avons soulevé Kimaka, Nanjili, Kotamaki Nanjili. Nous avons été à Bango, venons de ce quartier, à Comista, donc ils ont ce plaisir à trop quoi. On va se venir zébélé. Merci beaucoup papa. Émotion. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment on a je me présente Andy. Andy. Tu habites ici? Ouais, je suis dans le quartier. On dit oui ça nini à la matanga Bipoli comment on a yo jeune boy babi ba Bipoli babi le premier fils de village de Molokai de Papa Wemba au botama coûté so ça nini.
Bon, Vebi Poli, Naibi Vebi Poli, wana totanga bachikisika, wana Vebi Poli na wenge. Et nani na plutôt vivre la musique, Vebi Poli, donc au moins on va faire une vision. Ah, petit nanga, kendo tinanga monini, kendo somna monini. Oh, tout ça. Mais ndenge to banda ba viva ti Victoria Vebi Poli wana vraiment un monument et donc to bungisi vraiment un monument un baobab donc balobi que non soda akufana mundu kina mais Vebi Poli asali lo papa balobaki donc place à ça que son âme repose en paix. Donc, tout ça, ti jour qui ne peut t'accompagner corps et cou et corps et qui. Merci beaucoup Andy. Ato Lucas ba tonton ba loba, moi li bande ba on le soutien au loba et dis notre côté. Demandez Global PM, service funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Po omitungi samali susuten, au fouti na Paris, bako kundande konayo na ba service nyonso. Na Kinshasa, contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso. Au fouti na Paris, misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa. En tout cas, Patrick Maloavengi ebongaka boye. Epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Ba cheka.